Yesu Masia olonga mutima nanga okonanga yo la sala ya yo yobe okoma ya yeba elome mobali olonga mutima nanga okonanga yo la sala ya yo yobe okoma yanga nasalaki demande d'emploi te pozwanga nasalelaka yo kasi na bolingo na yo okomisinga mosali na yo ngai oyo nasalaki nanga sefete pozwanga nasalelaka yo Yesu kasi na bolingo na yo okomisinga mosali na yo na yango nalobi nazali elembo ya bolingo na Nzambe apona ngai nasalela ye apona ngai nayembela ye. L'agence d'export et d'import Michulu Atlantic Shipping et bana ya Canada, bana ya USA, bomitungisa lisusu te. Pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles, na koti na ba koli na bino na Kinshasa, bomitungisa penza te. Please, bakoya koza koli tina ndako. Pour tout contact, benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour la Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Michulu Atlantic Shipping. Yaboye, Bazu wapi. Raph Ngindu, félicitations pour la promotion, c'est la pour l'artiste. Que Dieu te bénisse. À connaît pas demander, il n'y a rien en face. Suivez Congo Promo TV avec le PDG Raph Ngindu. Nanenga mabete Congo Promo Raph Ngindu. Boga, en tout cas, félicitations, merci Sito Oumela. Raph Ngindu, le présentateur de la force créative Congo Promo. Boroto, c'est la force militaire de Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Avec Raph Ngindu, Congo Promo ne tombera jamais. Nicolo Congo Promo nde. Ouais, balobi Raph Ngindu. Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Congo Promo qui t'orgosse net in a film. Congo Promo, babunda nanango. Raph Ngindu. Congo Promo. What a plus, what a boss là. Congo Promo deux fois avec le boss Raph Ngindu. Il nous dit les jeunes leaders de la guerre. Artiste na yo. Congo Promo pour la promotion de toute la culture congolaise qui tape. Bonsoir à tous nos internautes, à tous nos amis de YouTube. Dans cette émission Sandy Show, votre émission préférée sur YouTube, sur Congo Promo TV, votre chaîne de chaque temps. On est là, moi Sandra Mumba, je suis là pour vous servir dans cette émission Sandy Show sur Congo Promo TV. Là déjà nous allons démarrer avec notre émission. Vous êtes très nombreux pour me suivre en ces moments. Là je dis merci beaucoup à mon boss, le boss Raph Ngindu, l'ingénieur, le génie de YouTube. Là où il se retrouve à Dallas avec toute sa famille dans sa résidence. Là on voit Madame Belinda que nous saluons, nous disons merci beaucoup, bonne fête de fin d'année à vous. Et puis tous les amis du studio Congo Promo TV, nous vous saluons. Et puis je ne vais pas oublier tous les gens qui sont en train de me soutenir dans cette émission. Ils sont là pour prêter leur attention dans cette émission. Et je n'oublie pas les faux comptes. Hein. Les faux comptes, je vous aime beaucoup. Alors vous êtes tout ça là quand ndenge kaka maxolongo izali mais nalinga bino makasi vraiment. Lelo penza na ye mobimba o Sandy Show na bino Sandra Mumba na bino bolingaka no linga ya moko na zaka bwelo yenge na za lo yenge parce que pour émission la biso eza Sandy Show eza émission il y a du show tu voyez donc eza émission mo ya show donc il faut tout ça là ngo bongo po bino bo sepela na bandako nalobaki vraiment Mikolo penza titoko ta 2021 na zawana na bino vraiment na bino pour na ko sepelisa bino na bandako. Je vous aime beaucoup. Pe ba faux compte hein? Ba faux compte wende bo salanga bo kasa ke bo salanga ba be bo ba kisela rande ba vie. Na lela
bino façon na lela bino fort. Bon bakselanga ka bavi tant bokoti commentaire kuna vie bakisami bokoti commentaire kuna vie bakisami na ba otinda bino ba faux compte wala to yebi bino nyoso ba femme seule avec wifi to yebi bino femme seule avec wifi. Karim Okondi, merci beaucoup parce qu'on a des émissions makasi on a des émissions pa Sandy show makasi moko hein. Karim Okondi zala ka wano yebaka ba olobela nini ba otonga yo ba osala nini. Donc bah faut compte poser belé déjà na répertorier bino mais bon ça la kitoko parce que on matilanga ba vie moko bon makasi bon matilanga ba vie moko mais il a son dit chaud. Donc c'est votre émission sur Congo Promo TV. Donc ici tout le monde bien reçu, que ce soit les faux comptes, que ce soit les internautes, que ce soit des gens ici chez nous, c'est la classe. Na émission na biso donc Congo Promo TV toi na ba émission ba rendre té toi na ba émission ba compte rendu té toi na ba émission te ke mutu po afinga kio na ye na simbi micro na ngai na sali image na ngai na bandi ko gele mutu wana to ko sale compte rendre non biso eza penza musala donc na yoki news moko eza la une bolo ba neti autant na saki ya fendi batu baleki na mona ki non na leki sango mais toi na moi ke batu bazolo beza batu soso bandolo bandenge ni solo na ezala kité mais il fallait to yasko to corriger na mututu tche na place bon mona ndé to sala ki to tche fendi na place ni to tche palmiche na place na ye to tche cheval bon na place na ye le ketchup to lobela ki ye donc na mutu azui par na ye à comprendre que to lobel bo donc biso to zandenge wana donc na benga ngo to za planète à correction donc to soit sali mabe biso to yaka awa juste pour na koloba mabe wana donc biso soki likambo ezate to venda na biso kino mona pena biso une semaine na sali na ngate na tourner na ngate parce que na news mo côté oza news amalonga o nga no ya pona loba donc so na moni ke na news mo ya malonga nde na yaka pe mobimba nde bomona nga pe na yaka mobimba juste pona relater histoire oyo eza sur le terrain. Donc noti na minute oyo nani lokonga na yo lobela bino ba internaute nanga. Là déjà je vais saluer bato basunga ngai. Là je vois Michelou Atlantic Shipping depuis Boston na bosani pété Adolphe Kate Business Adolphe Kate Business depuis Luanda ba masola bien ezoya déjà mon vieux Paulo Tudilou event. Donc azala wana juste pour na aider ba production ba musicien na Luanda wana vraiment azavie moko très kitoko très play vraiment aza play vraiment makasi mon vieux nebike musika mais je suis toujours de cœur avec vous. Et puis là je vois encore Aké ma presse de Lausanne et Sikazali bakuku nayo donc obosa na pété le prince Yaweli depuis Houston aux États-Unis babi monsieur Versas donc on a pesio bambote belé et que on est ensemble avec vous. Ya Willy Moucheni code amboka code à RTC 00243 na PCO pe ba bonne fête na yo meilleur ve na yo na bosanité papi Moucheni babi papi Moucheni na bosani yote donc on est de cœur avec vous boza ebele na ngongo bozali kolandanga là na kir na ngamba ba joueur na moni Chancel Memba babi central mobile ya Mbinga la taille olympique joueur ozo salo kumu ya mboka ya RDC azotemisa drapeau ya RDC donc à défendre RDC d'ici quand on zo beta balle Chancel Memba mobile ya kilo donc na pesio ambote mingi ba bisou na yo bisiko zali. Et puis je n'oublie pas Oscar Maritou, c'est ton moment donc Oscar Maritou du coup na vraiment azoko évoluer na équipe moko na Chine kuna zo s'appelle au kumu ya RDC donc ya yo ya wana bozaza ebele. Là déjà je dis merci beaucoup na bato bazolanda biso na ngonga oyo lelo vraiment avant tokota na seja likam na biso soki poboye ba ezanini déjà ba nyos bazolanda biso na minutio oyo boyebi na émission o peut-être sur la première fois au koti na site na biso omoni émission oyo eloka tokolobaki émission oyo kombo nango Sandy Show
ezolobelaka eza émission moko elobelaka makambo à caractère musical wana tota bamusicien na biso estce opus ya sika musique ya sika ezali estce baconcert ezali estce problème nini musicien azwaki estce boye tolobela yango so mpe toki kota télé dramatique oyo tobenga théâtre tolobelaka mpe yango estce il y a des problèmes quelque chose qui s'est passé tolobelaka yango tokei so na côté ya sport nde toboka joueur na biso neti bachanson mbemba Oscar Marie tout donc total est-ce que quelque chose s'est passé côté sport soki côté sport quelque chose s'est passé tokoya pe tokolobela yango toujours et puis tozala lisusu na baanalyse tosalaka sur fait ndenge makambo ezolekana ezalaka toujours na émission oyo yo po lingi o promouvoir eloko na yo omoni ke wana eloko no moko boye te émission sombre ezalaka bien vie pe ezalaka kitoko non nangi na promouvoir yango na Congo Promo TV talaka numéro ezala na kaka oyo eza affiché wana obengi okoti en contact na Congo Promo TV en tout cas nyonso kozala déjà kitoko. Merci beaucoup à mon boss pour l'opportunité au pesaka ngai vraiment nazoloba noka merci na mingi osengote maintenant loba kaka merci pour balobi soki loboko à gauche epesio soki loboko epesio so loboko à droite yebate mais donc merci beaucoup na boss na ngai parce que oza boss mo malamu Raf Ngindu l'ingénieur, le génie de YouTube, maye leki belé, maye le wana siko et ça la keyo zala na o sympa et ça la te ko zala orgueilleux. Donc na mona nanga ba boss. Na mona nanga ba boss donc Raf Ngindu l'ingénieur, coup de chapeau na yo pendenge ka musala mwezo kende to continuer ka bongo to continuer ka na droiture yozo la kisaka biso là au moni ke mutatenga mi muke ozongisi na nzela vraiment là c'est vraiment du bien là aussi je vais dire merci beaucoup na RL Pro hein Raf Lokuna Pro bisika zali ba mbote mingi na ye là déjà je vais juste parler par rapport à émission nayaki pona deux makambo ya liboso eza je vais parler par rapport ya ba opus o ezobima ba album o ba maxi single to ba single o ezobima et kozala déjà sur le terrain donc tozala moi quelques musiciens o bazobimisa biloko faut boyer bango déjà que parce que émission lelo eza caractère musical hein non le ba musicien donc lelo émission passée dans le belaki sur bato théâtre donc émission on non le lelo eza sur ba musicien ya liboso déjà bato baza déjà na ba musique o bazobimisa ba disque o bazobimisa voilà tout moni déjà Robinho Mundibu yezaki prévu sortie officielle le 9 décembre donc partout déjà et bima titre ya album na eza Tonight c'est en anglais hein donc Tonight je sais pas si elle voulait parler la nuit ou bien ce soir je sais pas donc Tonight alobika Tonight donc eza ninde ezaki prévu ebima le 9 décembre donc la minute de tolo baboy eza déjà sur le marché du disque on no solinga Robinho Mundibu akende na ba maison de disque bisika bateka ka disque wana akende asomba ou soit koti bo se procurer ba bloko la bango à partir à YouTube bozoyo karango vraiment et kozala déjà bien et puis to komona sous c'est le Scram azo sala featuring na Brandon Avatar nsembo na bango to ba clip na bango eza déjà disponible déjà bango ezaki prévu pour le 10 décembre ezaki lelo donc ndenge na ça na butu dans lobby na onde boso bokila ba maison à disque bokozo yango déjà sur le terrain et puis titre ya disque wana kombo nango Ngondo vraiment film ko Ngondo wana oyo c'est le yo basali featuring na Brandon Avatar donc déjà disponible sur les marchés du disque et puis to yo kota Mionge Mi Démon des albums e bima na mkolo moko des albums to ebite nani o gagner nani o teka makasi nani o teka mate donc des albums là to moni Mionge Mi Démon ya Héritier Watanabe Gogan donc ekobima déjà bino moko boyebi ntempo déjà bato bazobetaka mingi eza jaloux de Jésus betaka partout donc pardon jaloux eza ya fali pour pas c'est que je voulais dire désolé. Excusez-moi, donc je voulais dire désolé, eza ntempo oyo ya Gogan ya Héritier Watanabe eza na kati ya album wana Mionge Mi Démon
abwakaki générique abwakaki na nzembo wana désolé déjà epesa bato bilengi ya mi-ange mi-démon en tout cas asali musala kitoko là vraiment il faut le dire félicitations na héritier Watanabe Gogan donc mi-ange mi-démon mpona nga eza reçu mais faut totala siko ndenga koteka ndenga kosala pe ba production na ye mais déjà le 18 décembre eza sorti officiel nango déjà akobimisa ba clip na ye nyonso makambo nyonso tous le 18 décembre vraiment bana nyonso ya Bondal bana nyonso ya Ngiringiri ya Gombe ya Lingwala ya Barumbu ya Selemba ou Bumbu partout donc bokende bo se procurer déjà na mi-ange mi-démon et kobima le 18 décembre déjà et kozala sur le terrain du marché des disques là c'est avec Héritier Watanabe et puis kaka le même le 18 décembre wana de Fally Ipupa babi le président de F Victime Mobutu l'aigle donc azo bimisa pe album neka le 18 décembre wana et kozala déjà sur le terrain du marché des disques donc batonyo surtout bakende déjà c'est une victoire wana et koyinda mabe boyebi kaso musicien bimisi album ndenge ezalaka la victoire wana donc na victoire wana et koyinda de mabe bokende déjà pour se procurer vraiment na album ya Fally Ipupa na kombo ya Tokos deuxième volet donc toko sepela pe makasi pour déjà jaloux déjà extrait ya jaloux déjà tomoni déjà epesi kitoko donc Fally Ipupa so pe toujours zela Tokos deuxième volet pe na motema moko total susu banzembo penza ya bien eza wana to savourer yango là c'était juste pour vous faire rappel na ba musique ba CDO ezobima to ba opiso ezobima sur le marché du disque. Pour un rappel, là, on voit Robinho Mundibu déjà le 9 décembre, album naïe Tonight, où ils sont déjà sur le terrain, Bokendebo se procurer Nayango, Robinho Mundibu déjà Bimise Libino, et puis le 10 décembre, ils ont pour na c'est le Scrum ou à Sali featuring na Brandon Avatar donc na titre nango sorti officiel ezaki déjà le 10 décembre donc titre ya album wana eza to ya nzembo wana eza Ngondo. On va voir sur le marché du disque Ekopé Sandengeni, est-ce que c'est le à Corée sur to à Corée sur te. Et puis on voit encore mi-ange mi-démon où ils a album où toi de cause on a monté mon moko Héritier Watanabe lancé qui depuis longtemps ce que tous là et bima sur le marché du disque wana et cause là déjà le 18 décembre avec Héritier Watanabe dans mi-ange mi-démon dans banzembo qui toko le quoi ba désolé et dans la kati générique à mi-ange mi-démon et pesi qui toko donc tous là toujours tous banzembo nyonso na kati ya marché du disque et tout kaka le 18 décembre wana Fally Ipupa lisusu azobinisa album na ye na kombo ya Tokos deuxième volet bisika tout le monde banzembo le quoi ba jaloux jalousie donc la jalousie donc eza vraiment très kitoko donc nakanisi déjà pour comprendre déjà ndenge masolongo et kendeli là vraiment je vais dire merci beaucoup na mon vieux Louison Ekofo depuis Londres mon vieux Louison Ekofo papa mon motema moi l'âme donc je te salue là où tu es avec Oscar Maritou depuis Chine Oazoko évolue vraiment la Chine un grand joueur donc nous te saluons de bonnes choses à toi là déjà nangi na kota sko na mama alikambo nanga opea na yela ki penza na poko lelo pona ko solola na bino mama ya likambo nanga ezali vraiment conflit où ils ont régné entre conflit où ils ont régné entre Fally Ipupa na ils ont régné entre Fally Ipupa na Koffi Olomide yango nde na ngaki na loba conflit sur conflit wana conflit ils ont régné entre Fally Ipupa na Koffi Olomide papa na mwana on ne sait pas pourquoi nga eloko kaka et salinga penza attention mingi nanga na lobela par rapport à Koffi c'est un grand musicien monene ya mboka na biso ya RDC ya partout et surtout ceux qui occupent na Afrique centrale kuna au sentier grandeur ya Koffi musicien abimisi ba musicien belé abimisi ba to belé ndenge we abimisa ba to belé ba jibe pia abimisa ba to belé mais tu éviter comment pensa Koffi alors qui koyoka mo motema pasi wana par rapport à trophée ya Fally Ipupa parce que pour naye azondimate
abi batrophée eza lokuta azondima ngo teti sikoyo. Mais moi je ne pense pas bato bavandaki basengisi mayele na bango po bapesa Fally Ipupa batrophée wana batali comment azali ko évoluer, comment azali musicien nini o azali musicien africain toka ko pesa ye bamoni ke bapona Fally Ipupa po bapesa et surtout na mboka mso bapona Fally Ipupa. Mais yo za papa na ye faut sepela kutu mwana na yo azozo ba trophée sur le plan international, il faut ça là yo elengi. Mais comment yo lingi kondima yango te pour sauver tout le masola ba trophée ngo muto azo trophée le quoi papa wemba zate hein, même fallait hôtel maté hein, papa wemba zo ba trophée kata na ndenga kufa kena na sama belé azo ba trophée mais atikala ko betela ngotolo te, atikala ko betela ngotolo te. Mais nga na ebiti hein Koffi Olomide ozu ba trophée déjà ebelé. Mais comment oya Fally Ipupa o azana eka na début ya carrière na eboye azo sepel sabatu azo teka musique na ye azo sa ba featuring na ba musicien belé international et puis azo ko sala ba production na ye ya bien ebelé. Concert ya arena et simba ki makasi. Mais comment yo kondimate so ba pesi peut-être ndenga beta pour la concert arena na pourquoi o boyang zala mutema malamu fongolela yenzela akende malamu parce que maman nyonso alinga to papa parent nyonso alinga kabolamu ya mwana na ye po lelonga soki na boti mwana ke mwana nga za docteur là bazolo ba ke mwana za docteur asala musala bien elo comme nga parent natali nde na souffrir na obota mwana wana nde na souffrir na futa ba minerval ba makamnyo surtout lelo akomo ke liboso po suya parent nyonso ezala ke mwana pambama. Non, na mona na yo bana ngate ke parent moko boye azo souhaiter mwana na ye a échouer à moins que soza la nondoki. Mais soza mutu normal nzamba chona mokili même que tundoki o que souhaiter te ke mwana na ye a échouer na vie. Mais comment yo oza papa ya Fally tant au monique yo mtobimisi Fally akoli na maboko no na musique abimi na maboko na yo. Mais faut za mutema malamu bongisa motema na yo zala motema malamu po yepe akende liboso. Et là, on y a banda te sila te. Azaki pa na yo. Mouvement à Monique, il faut asala ya. Aka asali ya ye, ndenga zo ko évoluer tu lelo. Lelo Fally asali featuring na combien de personnes, combien de musiciens au ba évoluer à niveau international. Asali featuring na Hercule, asali featuring na Diamond, asali featuring na bato belé. Peut-être featuring ka o asala te zana yo. Ye mo yebile pourquoi lingo asala te. Mais fongolela ye mutema Koffi Olomide fongolela Fally mutema po tongo loba ke ba featuring wana to ba trophée na jeu eza ya lokuta donc to ba pesi ye Fally asomba na ye ba trophée wana a mérité ne yango te. Mais pour moi je vais dire que a mérité yango soto bito tala bilan to sala bilan ba musicien awati musicien nini oyo asala ki ba production ebelé zo ba production no sali pendant l'année. Zo ba clip na yo ba chanson na yo bimisi pendant l'année. Ba featuring yo sali pendant l'année na o Fally sali to comparer nante pour so to lo baka boy to lo baka tikato lo mais to comparer sikoy. Et ça ko ba preuve à l'appui. Faut li fond Koffi Olomide fond la Fally mutema. Aza mwana na yo. Aza mwana na yo so mona place moi déroutaki ye. O benki ye o expliquer en tout cas mwana o déroutaki boy. Mais au quitte que o banda ko nié ba biloko na ye po papa ma kuta zo ba trophée bela nié ya batute muto azu trophée moko o azu 5 trophées on y était alors baka Dieu merci parce que au continent nzelana o la nzelana biso to leka c'est tout. En tout cas fongola mutema Koffi za mutema malamu nde papa nyonso za mutema malamu na bana na ye bana ba évoluer ba kende liboso. Ezopesa pasi ke donc au mona pa mutu moko za na jalousie na mutema na ye mutema keti donc inde balobaka mo keto moko evandi na mutema. Fally na minute va comme compter parmi les grands parce que makambazo sala abeti ba concert ebelé osali nzembo na Diamond non mais Fally pas la featuring na Diamond comparer ce qu'on nzembo yo sali na Diamond na o Fally sala na Diamond au mona o izana ba vue ebelé o ekoti mbongo ebele po ba betongo na système ya munoko mboka na bango wakuna featuring wana Fally akota na Diamond ba betongo na système ya munoko mboka na bango wakuna donc coup de chapeau na Fally ngano esaka Fally assez découragé parce que na vie o to na bato balinga biso o balinga bisoté
donc bazala toujours wana ka pona ko casser biso mais fali kende ka liboso soki omoni mutandimini yo te papa opopoli makolo na yo o continue chemin donc la vie continue nde balbaka la vie continue ngai na eloko ya koniye Koffi Olomide parce que c'est un grand musicien azwa ba kora azwa ba biloko donc ba biloko ebele Koffi asala ba musicien ebele basala ngo te ti lelo Koffi okozanga ne obeta musique mais na libanda mboka ba obetaka ye kaka donc eloko wana pe lokolo wana fali azolandaka aomona nde papa ne azalaki toujours parce que babi na vie sozo ko aviser ba makambo minene omona pe makambo minene pe ka ekomela yo mais yo avisa makambo mikie omona pe makambo ka ya mikie ka bandozela yo donc fali déjà l'air alongwe pa Koffi azalaki déjà ko aviser makambo minene ke fois ça la ba featuring na bato ya minene fois ça la boy yango ekokisami donc na minute elo ka mopa okosala ofongolela ye mutema fongolela chemin akende liboso akende de l'avant c'est tout o etikali nzambe asunga fali ke nzela ndenga zo tambola ayebaka na kotosa mikolo atosa mukolo nyonso atosa mopa po tata na ye yoki oloba mabe sur mopa ote donc c'est juste ça. Et puis à rappeler à tous les warriors que Ningezana déjà opus na biso opus na bino on tobengi na kombo ya Tokos deuxième volet déjà bozo zoyango le 18 décembre boki makimamba na ba maison de disques pour bo procurer yango là vraiment ezalaki lisolo na yela kibino na pourquoi lelo parce que toyoka ki mwa nungu il fallait toya to tia mwa éclaircissement na makambo yango soki ezana ngo pe makambo lokuta ke mopa wazalaki na ye pona yango te en tout cas on demande beaucoup de excuses mais biso toyoki yango toyende kolobela ngo parce que eza déjà le koyelo bamadela sur le net donc Koffi Olomide fongolela fali motema po akende liboso fongolela ye peut-être disque oyazui Afrima wana eza mukie lobby to zwa lisusu to azwa lisusu ba disque ebele po a matsa toujours le kumu ya drapeau ya RDC. Merci beaucoup la bino nyos vozaki ebele pour Olanda biso en direct ya Congo Promo TV, votre émission Sandy Show. Sandra Mumba, je suis là, je serai toujours là pour vous servir. Là déjà, merci beaucoup à mon boss Raf Ngindou, l'ingénieur, le génie de YouTube. Je n'oublie pas bateau nyonso azo soutenir une émission na ngai na pesibino bambote mingi na linga kabino na krakabino adega faut compter faut compter veut dire bino pe faut bozala kaka po ba vina bino ba commentaire na bino et matsa biso ba vika na kati ya Congo Promo TV. Je vous aime, je vous kiffe grave. Là déjà, merci beaucoup Prince Aweli depuis Houston les États-Unis, donc le prince Aweli, monsieur Versace, donc pour s'en péter le prince Hakim, prince de Lausanne, bambote mingi na yo, mon vieux Louison Ekofo yaba Louison papa Louison Ekofo. Donc depuis Londres na salué yo na bosanité 00243 code RDC code amboka ya Willy Moucheni et Tolomo, donc na pesio bambote papi Moucheni bambote belé na bosani pété Michelou Atlantic Shipping Michel Kadi ya yo yango wana Adolphe Kate ya Baldof business, donc bambote mingi depuis Luanda David Lutete ba David bambote mingi mon vieux Faustin donc on a salué depuis Bruxelles, donc bozaze belé babi Michel Mokondi ya Chicago papa na Keren Mokondi ya Chicago na kati ya Iowa, donc na pesi yo bambote belé ozaza belé wana ma famille bino nyonso bolinga Cassandra Mumba Belsia Boulembi Christian Biye boza ebele na saluer bino nalinga kabino ya dega nalinga bino ya dega babi Landry depuis New York na pesi bambote mingi papi Chibasu Chipambalo depuis Luanda la pesi pe bambote ya trop ma fille Donnel, je clôture toujours avec ma fille Donnel, ma famille à Kinshasa ma famille Mumbamuna, je vous salue vous tous bino bolinga Cassandra Mumba na bino yeyo babi Sandy Show toyaka ko bakisa kaka o ezanga kibiso to bakisi. Merci beaucoup na bino nyonso bolinga ke émission oyo déjà un nouveau numéro bokozongo déjà d'ici quelques jours awa mais totiki bino déjà
na ben ya émission oyo bokolandango sur Congo Promo TV et pas boss Nabiso le boss Raph Ngindu l'ingénieur de YouTube na saluer studio Congo Promo TV pe bobo sanate masolo ya kitoko olingi basalelo anniversaire ya kitoko olingi basalela yo ba clip ya kitoko olingi anniversaire mariage retrait de et les kitoko toujours contactez biso okozwa déjà masolo kitoko à travers Congo Promo TV. Je vous aime beaucoup ma fille donnait Soki Latona, la fille à maman, ma fille chérie que j'aime beaucoup. Des bonnes choses à vous tous. Bye. Yesu Masia, longa pote maranga, okonanga yo, la sala ya yo, yobi yokomaya, yemba elome mobali, longa pote maranga, okonanga yo, la sala ya yo, yobi yokomaya. Nasala qui demande d'emploiter, pozwanga nasalelaka yo. Na bolingo na yo okomisinga mosali na yo ngayo yo nasalaki na nga sevete kozonga nasalelaka yo Yesu kasi na bolingo na yo